succès ne bayaka kozwa boye donc osala na ngaka na banzete alors cérémonie wana ezalaka tout d'abord tanga nazosala ngo il faut opesa nga bakombo ya bakoko na bino oyo bakufa ba ancêtre na bino noko kingandi noko bango nyonso bakufa yango na noko bakoko wana bakufa en tout cas ezalaka très important soki moto akufi ezala mokolo ezala mwana moke deja akomi koko na makambo etali soki totali ba musicien eza simple makambo tomona makambo ya baboxer oyo babundaka eza simple makambo kaka simple makambo bango bazomona ngo pasi baboxer azokoma champion te toujours kaka kosenga na bakoko debout Congolais unis par les sons unis dans les vents pour l'indépendance unis au son Chizopina Daimana Chizopinele Nakita Tokotonga Mboka Koleka Kitoko Kikabu Congo Yapakulu Congo Oiti Congo. Boyi malamu na haut-parleur mbote bandeko ebele parce que nous allons vraiment nesengo deuxième épisode oyo bosengi ya mingi que papa Mukendi zonga otuna lisusu papa Kisombe ba question parce que boyebi que mikolo oyo tozali ko séjourner awa na village na kati ya village bisika wapi tozali komona ba makambo ebele. Alors bien que bandeko msusu oyo bayaki apona makambo na bango d'une manière un peu secrète par rapport au Bundenge Boyebi. Mais là, dans mon joueur, moi, je suis belé. Oyo ba senga qui vraiment que non, papa Mukendi va recommander tout ça. Mais les lots, il y a un autre un peu dans mon maram parce que mbote na jogo na biso abeta en international, bisika vraiment swami ata la émission makasi parce que ye ayebi que ata c'est papa Mukendi maram onde simba gingai yango wana nini tozo retourna papa Kisombe pe ba question belé et ba mituna mingi yaki ba papa Mukendi tuna papa Kisombe le rôle azali doyen en tant que papa parce que ba jeune lelo ba baby si vraiment surtout ba bina lo bango ouvertement dans les solo tali kambo kodia que ba jeune belé bazako lo bango kaka ba bi ezo pesete mais papa tango lobi tango lobaki to sentaki vraiment vibration mais tout n'est sous ma question moi mingi le rôle a yé moto simbi vraiment ma solo yango très très bien en tant qu'un doyen à Europe c'est biso ba ouverture concernant ma solo na to solo ah tout ça na papa Kisombe tu retourne à ma question vraiment ebelé marambotali et traitement histoire lisusu ya mboka na biso to solo awa beaucoup plus pena papa Kisombe to comme ma solo na mingi ninga participer pour na marambo mboka na biso oyo papa Kisombe mbote na yo voilà et c'est mon mingi tozali kotoyo ope makate surtout tongo midi pourquoi kaka mosala mais sinon est-ce que vous avez malamu vous l'embakate papa alembakate on l'embakate na kusala même un mois na la kate na zo registre kaka njame ndingo na sala ngai nzamba sala obongo bon spiritualité étant musaka ndingo wana spiritualité za moto sacrifiera vraiment ba butu na pour les autres. Oui, voilà. Mais c'est un mingi mbote na maman bibi chez vous na zo kota na biso mbote na kokoriko le fungula le Saint-Esprit mbote mingi na tata mosi ya bana Neli Mokela sans oublier hein obosa na raité toujours tata mosi ya ba petit mo bisika zwami mbote mingi na mama Lesa hein yemoko mama Fumu topesi ba mbote belé bisika wapi azwami mbote ebele na la baronne Petroni Ngandu mbote na mama na biso Esther wanga mbote mingi na bandeko belé papa Konde bazali kotala basepela vraiment na haut-parleur partout bozwami bozali ebele bandeko école qui monte bozali vraiment belé bomone que papa pour kende mikolo tout ça vraiment ba méditation koto et puis tout ça pour fréquenter mikolo koto yo pe fumu na boala wazali pe koto papa Kisombe na zongi pa na yo question oyo ya likambo ya bozui oyo ya mabota singa biso totu na basengi deuxième ibal talaki émission lobby lelo basengi que totu na yango
balobi o maniola mpe malamu po bango bazali ko banga bande ko bele bazali ko banga balobi que misusu balobi biso na famille ba benga biso que yaka kozwa nzungu wa famille yaka kozwa kodi ya famille c'est notre tradition na biso ma bayebisa biso isenga kama kila lelo lolengi nini muto koki kosala pote azwa yango po ba charlatan ba aventure baza ko expliquer ngo bien te yo mopesi na yango obo même musika toujours occasion expliquer na bande ko bazotala eza ya solo na makambo etale bakodia ekozala mpe okopesa no makila te na bato oyo bayebi kobongisa mpe sanke opesa makila me eloko ezofonctionne nango mpe kaka eza banzela mibale soki olingi nzela oyo ya sacrifice te ya makila yo moko me nzela mosusu ezali ya kosomba mbongo ndenge mpe ngai na yamba papa moko batikelaka bango ekoli me alingi te ya makila tobongisa yango mpe ebongi lelo famille na bango ebande kolia bato voilà eye alobi nalingi te makila ekendeke mbala mingi justement toki kobongisa eloko wana oleke ezala makila ya bato tochange yango na makila ya ebwele kaka vraiment ti lelo na place ya motu bokopesa nta ngombe ekopesama tontaba bokopesa ntaba sanke makila mutu wana soki apesi na ye mwa mbongo boyokani kosali yango vraiment toza na batémoignage ebele bamosusu papa kisombi yo ozosalisa bato bazosomba mituka me yo moko osala mutuka te eza bongo wana te biso mosala na biso kosalisa bandeko yango don na biso eza te mpo nasomba mituka boye na boye te soki bapesi ngai yango wana eza problème ya ye moko alors mosusu eza nango ke opesa bato mosusu eza kaka makambo mpe eza ebele omoni tozwaka exemple makasa makasa mosusu nzambe akreye yango eza na pouvoir okoki kosalela yango mpe pouvoir mpe ekoti okomi komona makambo ya kitoko mpe na vie neti ngai na exemple toza na makasa moko soki osala yango bato bakomi kolinga yo mingi eza makasa kaka donc bato bakomi kolinga yo mingi meme place wana eza mikakatano ozokende ifo oleka mikakatano eza lisusu te me ezalaka makasa alors mosusu ezali mwayo oresir makambo me ntango kaka osali makasa wana oyo nzambe alakisa nasali yango nasengi na bakoko mpe likambo wana ekoki koresir toza na témoignage ebele soki ngai nakenda place te le grâce ya papa kisombe ntango abondelaki mpe asalaki ngai mwa makambo moko boye ezalaki ndoki te me ezali bukoko na banzete bukoko ezali alo mai mpe eza malamu mai bamosusu azosalisela bato na mai kaka donc eza pouvoir ya bakoko tokoki kobanga te ke kobanga o peut-être soki nake boye ekosala okokende na bato lokola biso nakoki kosala mpe nabongisi yango donc olobi tozali na premier cas eza oyo arivelaka mpe bato oyo ya bato na sacrifice humain na deuxième cas olobi oyo arivelaka bato na sacrifice ya banyama na troisième cas olobi mpe ekoki mpe kosalema mpe na banzete oka tomonaka banzete to mpe dans banzete tomonaka mpe banzete kosala mpe makambo moto mpe amoni mpe eke nango kimia na yamba papa moko azwaka liboma na Kinshasa liboma wana basilisa yango te na Kinshasa moto akokaza te mwaye te alobi totamboli tozongi me bayebisi biso papa kisombe na boma ali mokolo na yamba bango na boma na bango bazofongola voiture ngai mpe naza place wana tozoluka papa kisombe aza wapi ngambo papa kisombe ngai oyo moyebi ndenge nini te molimo tine ngai naye koyamba bino na bandi kosala na bukoko mwa ezali te alors jeune homme wana akende na Suisse akende koyekola école de sorcier akendaki na école de sorcier ake kotanga me ya osepelaki ayeba kindoki eza ndenge nini or kindoki wana ezali kosenga sacrifice le na beti nabikisaki ye na banzete na bamikwa na bamikwa kaka nazwi mokwa ya léopard nazwi mokwa ya tigre gorille tout natumbi natie poudre de chasse nalobi yaka osokola bamikwa oyo ekomi poudre ntango kaka bandi koso 3e jour alobi papa nabiki na ngai obiki ti nabiki esili esprit wana eza lisusu te obiki ti nabiki
tout cas zonga kisasa témoignage monene awa pe na bomba ba témoignage surtout lelo batangi yango ebele mususu donc eza ebele bande ko ebele déjà donc eloko bazokamwa ke ndenge nini na temps mokie ozoko arriver ya kosala mambo minene papa Kizombe surtout ba maladie spirituelle yango to betili tolo bato mingi baza ko malade liboma malade épilepsie malade ya cardiaque malade belebele alors bayeba biso batuna biso tokosalisa bango babanga te tokozala moyen ya kosalisa bango na moyen ya banzete moyen ya kende kosengela bango na mai moyen ezali mingi donc tokolonga kobanga te bukoko kosalisa. Mais est-ce que motu oyo azolanda biso na ngoma oyo que topele bote na babaki na code ya wana mais code ya wana lobi que donc que code ya wana déjà elelisi batu na famille tokoloba que ezaki na ndenge wana ya bamakila mais na minute o soki neti ayepa na yo obongisi yango olobi okati ke makila ezala surte o changer yango lolenge po ke batu famille batika kolela batu bakoma na esengo et que mokene na ndenge ya bofrande ya banyama ba esprit osko ekenda wana kolanda moto wana te ba retour nango moto wana kozala ba retour te après te ba retour te nazana ba témoignage nakenda na kabinda vraiment mokonzi monene bazolela eloko wana ya famille yango tozokufa ebele ekokuta na ngai tosala butu mobimba mpona kosala cérémonie toyei kobloke banzela wana bakoma tranquillité oblokaki banzela nyonso wana bakoma kimia vraiment alors batémoignage eza bele donc parce que donc ça dit que ezalaki na ndenge makila ntango changer retour ekomi oyelende osalaki siko cérémonie bobloke banzela nyonso. Alors cérémonie wana ezalaka tout d'abord ntango nazosala yango il faut kopesanga bakombo ya bakoko na bino oyo bakufa baancetre na bino noko kingandi noko bango nyonso bakufa yango na noko bakoko wana bakufa en tout cas ezalaka très important parce que soki na tuni na sengi bakoya bayaka siko soki moto ayebi bakombo bakoko na ete akosala ndenge wana nakomi kosalela kaka na bakoko ya spirituel neti bambuta kimbangu bambuta fino nazo remplacer na mais wana bakoko ya mutu mususu baza ya batu mususu na frère mutu na ba ekosenga lisusu te kaka peke moi te kosenga eloko moko te wana ekomi spiritualité tosalaka ngo soki aza na bakoko moko te tozozwaka bakoko oyo ya biso ya oyo basala mobile bapapa kimbangu bapapa toalani bapapa mbofilo mbumba tosengaka bango mpe kaka bakoya mpe kaka baye tosengi boyede moto oyo tala likambo ezosala epasi eza boye na boye mais bakoko na ye ayebi yango te bakosala donc vraiment mais po bangunza mosusu bakokaka na bango te bakoma ubie balobaka ke makambo wana ya bakodia wana koyede bato na bafamille bongo ayebi te bayebi na bango te soki azali connaisseur te mpo ki ngunza eza na badegré de degré bamosusu aza ngunza mais ayebi eloko moko te tozala ndenge omoni na voiture wana papa wana aza ngunza me ayebi te ayi kotuna epai na ngai nasali ayi kotemoye kaka tozala moto alobi en tout cas papa saba aza ngunza aza ngunza ayi kotuna yo donc nasalaki déjà kende na moto wana okende epesa ye akobika na ye donc bangunza mosusu bakoma koya kodiembela yo mpona bakame kuna bamoni keke moto asali toyeda kaka mpo kosalisa totika kozwa defete yake ngunza topesaka ale bangunza mosusu bayebi eloko moko te azolobaka za ngunza me bangunza mosusu ayebi na surtout na bukoko wana ifo eza oyeba mingi bukoko na bukingunza donc ndenge wana donc lobi ke ça va degré na ba degré voilà degré so oyo ngunza mosusu oyo atiolaka baninga degré wana aza nango te ngai na bambole leki bangunza mingi bazali kobenga ngeti nganga donc so bazali nganga mais lelo bayikoloba papa tozali kosumuka parce que à peine toyebi bukoko ya banzete bomoni bozali koloba ke naza nganga maintenant miso ya mine efongami bwandi koyeba makambo ele moto aza na problème monene mais osali kaka mwa eloko moko boyo moto wana abiki donc mais pas na biso kuna pe eza koyinda parce que bandeko bakomi ke non ngunza alataka boye ngunza bozana na eloko boye te ngunza bozana na bikeko te yebisa bino biso papa bino nde badoyen ya mboka oyo na makambo yango
ndenge nini ngunza ezalaka ndenge nini mpona baisala nganga mpe ndenge bakoki reconnaître oyo azali nganga oyo azali ngunza ndenge nini bakoki koyeba yango ngunza bangunza mosusu na kala bazalaki basuki ebele basusu bazalaki kaka kovo selo inspiration ya moto na moto et jusqu'à tokóma na degré bangunza mosusu baya kobala basi mibale me aza ngunza me ali kosalela mpe spiritualité makasi me aza na ye ngunza mingi bazolo koma aza na basi mibale tukoso ndenge kaka tomoneka na musulman etambole ndenge ya kobomba mwasi bangunza mosusu bazali totala soki basekre eza na kati ya biblia makambo eza ezali wana alors soki omoni na bakoko na biso baza kobala basi ebele me bazali kosambela mingi ngai koko na ngai azalaki premier biro alors mobali azalaki na 5 biro me bonzambe ezalaki ya lelo te bonzambe. Mais est-ce que bando ça na ba makangu bien ndeko bala bango kobala bango ça dit que ngunza akoza na makangu bien il faut kaka kobala soko lingi mo si bala ye donc moi so na yebi ke oyo azamba na ngai ndenge wana zali parce que soki obali ete ndenge zalaki Abraham koswana na angai donc ngunza azalaka na secrétaire il faut bayeba donc ndenge wana zali ndenge wana zali ubomba mateza la secret kuna kokopesa biloko mosusu na mwasi mosusu oyo ayebi te wana péché mena et qui sera pouvoir alors voilà donc qu'est-ce qu'on a comment tu reconnaître oyo ngunza to pe oyo nganga nganga ye akoko bwakela mutu malade akoko boma pe mutu ba fe wana mengunza abangaka kosala moto mabe nganga ye aza santé soko tune likambo asali c'est ça la différence ya ngunza na nganga ndeko na sala mais ngunza soko degré pour le bidi ça ba degré na ba degré soko oya bido c'est à dire que pour récemment émission liboso lobby lobaki que pour qui kanda pe boye pe nini pe tumbambi hein alors degré ezalaka à partir de kosenga na spiritualité ndenge kosengela yango wana pe nzamba yopelaka a degré oui degré mosusu yo moko kaka il faut sentir neti nga na sali presque 6 mois donc même une année nayebaka mwasi naza bo même une année nayebinanga mwasi na betao yo fanda raboye na ba condition na esengo wana na jomona eza nango esengo te na leka makambo wana donc eza nango donc eloko na même moi je peux fois yeba que yani kezolaka deka mambo ina fe je témoigne même moi na yebi alipona kokolisa spiritualité alors spiritualité nde mibeko ngunza okozala kolangwa mingi te ebiminaka pe bakuiti oui okomeka moke mais wana ya kolangwa ebiminaka bon kanga mosusu mpe mibeko basi oyo bakolambela yo bilia ya regle basi wana ngunza akweyaka mpe il faut mwasi ayeba ndenge ya kobomba ngo sepete mwasi nyonso okende kolia bilia ekitisaka degré donc ndenge wana omonaka spiritualité ekiti ntango oza ngunza faut yeba kogere spiritualité na ye basi wana ke ozosala miracle ezoya te ozosala miracle ezoya te kana kenda na mboka moko ale bato deja baprépare baye kokanga biso metango nazobondela namoni deja bazoya kokanga biso tobongama tosengi na ntongo bazoya ntango bazoya tozoluka bapapa kisombo me bino ntango bosalaki manda biso tomonaki bomonaki solo nzambe kozosambela solo tozongi na biso alors spiritualité ezalaka ndenge wana donc nguya alors makambo etali bamalade mawa mingi tozomona bamalade komi ebele bamari de nuit bamakambo ebele et puis makambo etali succès bukoko na biso na osenga na bakoko okosengela motu wana azoluka succès na bakoko na ye ozosengela ye mpe kaka succès
Voilà, motuna moko ezoye yangai. Motuna moko ezoye yanga parce que sika wana oto betaki c'était olobeli kambo que esengaka bato nyonso po so balingi lelo ba sepela na ba problème bazali na ngoto pe famille na bango ezonga lisusu pe ba ko mapena motu moko de référence na famille mais moto ko azana bosenga bongo esengeli ayeba kombo ya bakoko na ye ngai motuna moko ezoye langa sko bato o bakufa na ba famille to pe beba kufaki na ye 6 mois motu mususu morné motu mususu 2 ans to pe bato pe bakufa na famille wana na ka wana ya bongo bana o bakufa bazani ba ange moko bongo bango ce qu'il faut ka bakoko bango ce que moto ba na bango importance té est-ce que pe bango pe ceux qui to beleli pe bango makambo pe ko pesa mapena mama mususu to ndenge nini o meka pe ofo wa biso place oui na bolamu ya nzambe soki moto akufi ezala mokolo ezala mwana moke deja akomi koko tozala na droit pe ya kosenga bato wana ya kosenga tombo yonso omonaka okona droit ya kosenga tombo yonso pe etala bino bakoko azala reli na famille na yo oza na droit ya kobenga ye me bato oyo mosusu bakende na monde ya mabe bamosusu baza na prison akufi me aza na prison po asala mingi mabe wana réponse eyaka te me bato oyo vraiment bakufa na ndenge ya malamu bango bayaka toujours na kokoko komona meme misato mine baye alors makambo oyo mosusu mpona mabota bamosusu tomonaka kobota fami wana bazobota bien te mabota ekangama lere mosusu ezali fami wana basala mabe obie bazalaka na niongo ya bato ale mwaye bafuta yango eza te le place wana ezalaka il faut kaka bofuta niongo wana me niongo wana ezalaka ntango mosusu boke na motu ya mayele oyo ayebi kotala makambo boko akosengela bino mpona kosengela bino bofuta niongo yango monaka ndenge mosusu noke na motu ya mayele azosenga yo soki toke surtout na nganga pesa ota opesi ake kosengela yo yango sacrifice ezongi na place yo po ozwa likambo ozosenga esalamaka mpe mais bo moto asengi eloko moko te bien eloko ya mokie mpo bato balinga kofele nde olobi oyo soki asengi yo eza pour que aépargne yo na nini siko bato balinga biloko yo fele wana nini ekoki okomela ye akotombe akosimba motu na likambo monene to ndenge nini biloko ya ofele ndenge balobaka biloko ya moke na eloko monene eza diferent alors eloko ya ofele oui ekozala ntango bapesi eloko kende yo moko okende kanisi na ngai obien kende nango napesi yango na faveur esalamaka nango kaka nzambe akosala alors presque likambo wana esalamaka mingi mpe alors na makambo oyo etali soki totali bamusicien eza simple makambo tomonaka makambo ya baboxere oyo babundaka eza simple makambo kaka simple makambo bango bazomona yango mpasi baboxere azokoma champion te toujours kaka kosenga na bakoko malgré bato bayebi me baseke wana baza mingi te kosenga toujours na bakoko wana bango bakosala lisusu epui koyeba place ezalaki moto ya makasi wana to moto akufa aza makasi bakokende kosenga na place wana mpe ezalaka mpe donc makambo wana ya etali musique etali boxe ya bamouvement eza nango makambo mosusu mpe ekenda kaka na bokoko mpe na banzete mosusu ezali mpe wi banzete kaka oyo ozosalela place osali boye osali boye mpe esimbi musique succès nde bayaka kozwa boye donc osalaka nango kaka na banzete ezali mpe kaka parce que banzete mpe esprit eza na banzete esprit eza na banzete donc esalamaka kobangela yango te banzete eza na makambo ebele nakopesa eloko boyeboye oke kuna okoya kozonga en tout cas namoni me opesi na yo motu te kaka nakozwaka makasa ya puissance nasalisali yango esili napesi oyo oke komona makambo okozonga papa depuis osala nga mouvement ekomi bien eza nango motu te
Voilà, pour nos joueurs, parce que Djogo au Simbaka, c'est qui vraiment, il y a pena Sengaki, le col à Zongaki, bon, abi papa qui retient à Combo la tête au bombi, mais ce que pour nos joueurs, ils sont besoin de salaire nini. Pour nos joueurs, on a joué batté, on a au salaire nini, pour la non biso côté wana. Ba joueurs en tout cas, ils appellent makamuka kapé la spiritualité, au à partir de Varège, beaucoup travaillé en haut à Varège kaka. Varège kaka oyo travaillé en haut pas kaka lati en haut, tant que je vais tabac, je sais la maka. Mouvement wana puissance bani kotambola na Varège kaka wana. C'est la maka. Sous-vêtement kaka oyo ya joueur, na travaillé sous-vêtement wana. Na pese là tant que je sais que ko beta ba. Mystique je collègue kaka na Varège wana mais eloko na sali banjete kana sali na makasa. Donc big ba joueur de yo ba joueur no peut rapkas na sous-vêtement na yeka makambo. Ce que c'est qu'il faut ba match toi là ta sous-vêtement na. Bon, je suis mai kaka. Oko pesa kai. Oko peni osali na mai wana omela kaka. Er moko yeso ki ndeto bona ba joueur ayi kwa meli. Allez, je sais le makambo. Donc mystique à partir d'un jour que je travaillais. A comme courage, comme belé. Donc mystique à joke. Comment on va caler? Bia mystique. Il y a mystique à côté. Le poto ganga ba ona ndako za chimie et belé. Voilà, merci to comme Nasuka, il a eu vraiment échange à wana kati ya village bisika o wapi, hein, biso pe to yepeka yango, to yayi peka ka au parleur, boyebi kaka que to za la wana pona bino to yaki to kutana na le vieux tant kazana bon moi déjà que et ça la malamu ke ba misusu pe bo royeba e. Donc boyebi toujours to za na cadre na biso toujours ba recherche au parleur. Il y a recherche partout. Tout ali na eloba ki nazali nazali kodia ya makambo oyo donc Congo mobimba na maboko. Donc il y a ba grand tout, to yebi bango. On connaît les joueurs et leur jeu. Voilà, les lozaki na papa qui sombe les grands baroba. Vraiment il y a fan na rane kaka côté oyo bomoni na mabanga, ba nzete, ba nyoka, ndaku na ewana. Donc vraiment merci à trop. Alors, merci papa Kisombe. To banti to moni ki équipe mobimba cabinet na mobimba zali wana bureau moi na zali wana basala toujours mosala ki toko pour que quoi assurer que mamu sala malamu. Alors merci. Mais les cas sous ezara bien mingi ko lira ngo. Ezara bien ezara bakoko basala ngo pona ko fongola makambo. Likasu. De faut lire mingi likasu. Il faut on la vraiment makambo na tongo. Ah. Namasanga mbila bakoko na biso basala yango ko basala makambo omona kaka masanga zali kaza zali donc eza malamu non na tongo betimo likasu na yo mo masanga mbila OK donc makambo kitoko za ouverture ya bakoko na biso voilà. Merci beaucoup, merci na ngelesi kisimbi ye mo zala ki wana pour que bota la biso kitoko. Merci na bino nyoso sans bino pas moyen bolobi nini à vous ba clavier et ciao.